Mama Moseka o asala théâtre to ebi biso nyonso mutu mota lobaka ebi moskite to ebi ya Moseka. Soko za vraiment muto otalaka théâtre, soko za vraiment muto olingaka cinéma congolais. Soko za muto vraiment otalaka o babengi maboke. Oloba teke oyebi ya moskite. Ya Moseka biso nyonso to ebi Mama Moseka. Mama Moseka seksa biso na TV, Mama Moseka sala la théâtre, Mama Moseka zara na eteke onga pour bueno. Mama Moseka sala la théâtre na partout. Et si ka nyonso o babenga Mama Moseka po ke ko jouer aboya te a jouer ka moins ka courant et le ka bien na place ba o benga ya moski akenda na ko jouer a jouer na alors bande ko nga lelo e pa Irsil Botelo TV to yeba problème nini oyo ezoleka eloko nini oyo ekomeli Mama Moseka. Mbote na bandeko balandaka biso, bonjour, bonsoir, na batu nyonso o balandaka Irsil Botelo TV, wana boyebi deja, yango e depanda kaka na oyo okolanda émission na biso. Donc na okolanda Irsil Botelo TV, yondo koyeba, okoyamba bonjour, tope okoyamba bonsoir. Alors na pesi mbote na batu nyonso o balandaka ngai, na pesi mbote na batu nyonso o basutenaka musala na biso ekende liboso. Boza ebele o bolinga Irsil Botelo TV, boza vraiment ebele o bolinga ngai o bosutenaka misala nanga o bosala kake Irsil Botelo TV akende liboso. Alors na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote e place nyonso oyo e zwami bino. Bande onanga deja bino mo boyebi, wane zara penza ya koloba te po bino mo boyebi deja na loba bonjour, bonsoir et dépendant na oyo landa biso. Na loba ango toujours na oyo kolanda Irsil Botelo TV, yondo royeba mbote nini ozwa. Est-ce que ozwa bonjour, tope okozwa bonsoir po yango e dépendant kaka na oyo okolanda émission na biso. Eloko nini oyo ezoleka problème nini oyo komeli Mama Moseka to ebi Mama Moseka. Alors akweli problème moko oyo eza vraiment problème moko ya grave o penza e komi problème moko ya makasi. Alors lelo to yeba kaka eloko nini oyo ekomeli Mama Moseka. Ndeko na nga so eza mbalano ya liboso okweya na Irsil Botelo TV, ce qui vraiment eza première fois na yo o visiter Irsil Botelo TV. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Quand ndeto yebisaka bino na système moko bien, na système moko ya tokos makasi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba émission na biso nzamba lola akopambula yo. Ndeko na nga soko s'abonner ko bosa na te ya kofina cloche ya notification. Ce qu'on finit cloche à notification et qu'on permettre yo prochainement tant ou torotia be émission na biso et qu'on permettre yo au kota directement au talayango. Alors fina cloche à notification tant au moni ba émission na biso au fini cloche à notification au s'abonner prochainement tant ou torotia ba vidéo au kota directement na kati ya émission na biso au kolanda yango na bokebi nyonso. Alors car ndenge zalaka wana topesi merci na batu nyonso o balandaka be émission na biso, merci na batu nyonso oyo basutenaka Irsil Botelo TV po akende liboso. Topesi bino merci esika nyonso bozali, nzamba lola azala elongo na bino, nzamba batela bino, nzambe a protéger bino. Bande onanga lelo toyena likambu ya Mama Moseka ya moski. Alors toro bande émission te sa ke topesa mbote na biso na papa na biso JR Mubia na Londres. Papa JR Mubia na Londres. Moi na Londres tongo ye penza balobara veut dire kenda. Papa JR Mubia na Londres mukonza nationalité. Donc tant olobela bateau bazwa nationalité. Tant olobela bateau ba kenda. Donc tant olobela pena ba kolo Londres. Tota directement papa na biso JR Mubia esika ozali bambote na yo nzamba lola a protéger. Na yebi ke elongo na yo tokofete kitoko. Na yebi ke elongo na yo match eza wo. Donc bambote na yo esika ozali.
Merci beaucoup na maman na biso princesse Allegria. Merci beaucoup Siko Zali. En tout cas bisous 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 irsi bote la lingara yo mingi kaka ndenge yo pe o lingakai. Linda bukulu de mon cœur ba bisous na yo esika ozali boza ebele jemi mama vungu bisous boza ebele o bolanda irsi bote la TV. En tout cas nzambe amona bino apambola bino abarsela bino mikolo ebele. Fo nzambe po pambola bino poto nzambe apambola bino bo soutenir misala na biso ezokende liboso. Bande konanga eloko nini oyo ekomeli mama Moseka na asi boyo ka video bo mona video eza pembeni na bino mama Moseka ye moko azawana. Problème ango eza nini na otikela bino bokoyoka mama Moseka en tout cas bolandanga inanu na otikela bino tamoko bokoyoka mama Moseka. Tozana mamba vote obiso no soto ebike tozana période à vote mutu nyonso aokumisa mutu na ye mutu nyonso ao présenter mutu na ye tona batu musu balingaka Fati tona batu musu balingaka nani nani o kuna ya kote kuna Katumbi to apena batu musu balingaka Fayulu même na ba député to na batu musu balingaka Mama Kalunga to apena batu musu balingaka na ba Caleb Tukebana ezo dépendre na mutu na député na ye na président na ye. Alors mama Moseka akweli problème akweli likambu. Pourquoi maman Moseka akweli likambu po to mona na TikTok mutu nyonso sala challenge ya papa na biso Fati président na biso toyebi nani beton ba bengaka ye donc Fati nde toyebi bate bele ba sepela ko voter Fati. Pourquoi bate ba sepela ko voter Fati po ba mona makambo oyo eleka batu bamoni mwa misala Fati asali batu bamoni banzela ezalaki penza te Fati asali batu bamoni mwa ba projet oyo Fati asali et dépendre na mutu na ndenge na ye batu musu baza pour Fati batu musu pe baza pour Fati te. Alors mama Moseka asalaki video na ye pona koya koloba akovote Fati te akovote numéro 3 o ezali bongo nani papa na biso Moïse Katumbi. Alors asali yango na ndenge na ye mama Moseka ya Moski asali video na ndenge na ye alobi o eza kati ya motema na ye alobi na ye président o ye amoni ke a voté alobi président o amoni ke akosepela na ye. Alors e créer mama na polémique e na batu bakaneli mama Moseka e na batu musu balobi ba osala ye mabe eza na batu musu ba fingi donc eza video moko ya pasi mama Moseka lobi o esengela ka loba me ba commentaire o eza kuna bizarre mutu nyonso fingi mutu nyonso lobby. Est-ce que beaucoup yi ko obligé mutu a voter ka mutu oyo lingi ndeti nganje na nanga bwena nanga na shwa nangeza nango Fati eza ngai na moni kete numéro 20 abongi na mboka na biso po o azaki na manda moko asali o esengela ki asala to mona ngona misu to moni malgré de la raison no yo mata mais bablo mususu e bonga to mona. Alors ceux qui ba poussi ye manda a osala lisusu ya ebele po akutaki déjà mboka déjà si beba akutaki de mboka mabe so ba wana sa selonga mutu na mutu ana ndenge na ye e ana batu mususu ezate ke soki yo lingaka Fati mutu nyonso linga Fati ezate ke soki yo lingi Katumbi mutu nyonso linga Katumbi no mutu na mutu ana bandenge na ye mutu na mutu ana mutu na ye o alingi mutu na mutu ana ndenge na yosela likamu eloko biso toyeba te yango wana tokomi ko obligé batu nyonso ba voter ka mutu oyo lingi non eza bongo te. Alors mama Moseka akoyi na problème akoyi vraiment na problème bandeko nanga na otikela bino to landa mama Moseka to yoka ye epesi pasi kotala batu ndenge bakaneli comédien lelo batu ba osala batu mabeka raboe batu lo ba komo sala batu mabeka raboe likolo pe ya mamba président bo ya bo sali mabe musu po mona pe président ngo akobima na ete musu po mona ko voter président ngo mais président ngo pa bimi na ete. Alors likolo ya président bo luka bo mande ko na bino bo sala ndeko na bino comédienne mabe bo sala artiste mboka na bino mabe eza pasi pe mawa. Alors bandeko nanga sans plus tarder na article la bino mama Moseka to yoka mama Moseka na senga kana batu nyonso o azana no abonné te na Irsi Botelo TV. Donc
ceux qui ont que ozana nous abonner na Irsile Botelo TV en tout cas kende ko s'abonner donc au s'abonner au commenter au liker au partager nzamba lola a kopambola yo ndeko nanga soko koti tikala wana tina suka olanda mama mosika tia commentaire selon ba analyse na biso selon likambo otolobeli. Alors numéro na biso za liboso wana pona bato bayaka na ba remarque donc ceux que moni oza na remarque oko sala Irsile Botelo TV ceux que moni oza na suggestion ceux que omoni oza na likambo ceux que omoni oza na publicité oza na posa eleka par Irsile Botelo TV alors numéro na biso yango na liboso ya ba écran na bino benga koma okoyamba directement yemoko Irsile Botelo TV. Alors noti que la bino to landa mama moseka ngala sali analyse nanga ngana lobi na ndenge nanga ndeko mwasi ndeko mobali yo pesala analyse na ndenge na yo loba na ndenge na yo e ozala nango mabete. Alors toleka toloba e osala malamu mingi bosala mama seka mabete alobi o eza kati ya motema na ye eza sentiment na ye tosala ye mabete. Alors abonnez-vous tolanda toloba te congolais ça na droit au loba parce que toto ke na mapona minute nga na voter na numéro 3 o ya voter 20 na ye italien na boy te finga na yonga na luka mobile ba bisi no via moi c'est ça mobile so na bali te na kota lola te yo oyo bali o salini oyo bala mabepe okeli felo na olo ba vérité pour na peuple congolais dollar et mati le to na 27 ale to betaka maboko 5 ans eko ki mutu musu pa ya sali 5 ans total et simita longwe musu so aye simita longwe deuxième mandat so to moni mutu ovandi sa Congo ça va te passer deuxième mandat Mouto fanti Congo bien te. Allez bon libo mekalisus. Bon troisième des ala. Et zala te constitution le ba troisième mandat des ata. To ya nango bongo. Deuxième mandat et zande likambu a osa nekak. Pour te PC troisième te. Oh kende ko luka mobali kama mobali za te muta ko vivre pour na mobilité. Na ko zape boy na osa na nga bien na koti lola. Ya moto ya na kota lola. Mobali aza laisser passer lola. To libali a laissé passer lola de trompe-toi tozo la vérité likamba mboka les balou ba souffre bazana mboka mais ba kokolo ba te ba tomolika ba vandika aboy to ana besoin muto azana ba bien na ya na a teka Congo ana livré parcellaire en mboko yo fiche parcellaire à Congo ye muto ana ngo po teka Congo ba kabola Congo te Congo ko kabwana kati yo nani nzamba ebi mboko yo nzamba ebi mboko na luka mobilité ngana olo bande pona yo congolais oh Dieu a dit nini ngala sisiko nzamba lobi na ete po bozo mema biso na bambrouillema ngala sa lobi nzamba lobi na oza président mais to mo esika batu ba voter ete bata louange comme tu ba voter koto to mo na ka fachi chilombo béton batu ba voter koto to mo na Moïse mais soyez to lo ba quand même vérité to lo ba quand même vérité bon c'est là ba sentiment kaka me congolais okufa. L'hôpital Batongi Zamboka Congo, est-ce que boke soit traitement kuna boke na Afrique d'ici boke poto car congolais muto souffrir est-ce que ba qui c'est un hôpital on a visibilité toi on a besoin congolais mon nzunga ovimba poche ovimba un point barre c'est tout. Je suis ni contre ni pour. Je suis ni contre ni pour. On a voté dans le numéro 3 na ebisi bino pourquoi on a voté ata boye bo finga na bino je voterai Moïse Katumbi Chapwe ayebinga te na ebi bat na ete mais na otala ka ndembo ke ekende lokwa na mbongo ne soka yiba soki pe aya osaela ngwa tozana ba président nyonso bazana bango pauvre Joseph Nanyo Kasavubu pauvre Joseph Mobutu pauvre Joseph Nani Kabila le père pauvre, les fils pauvres, Tshisekedi, si quand on soit riche, aïe non, total la pète, pas mes carananous. Ceux qui est pessimité, nous quoi tomber la zongi. Ceux qui a zongi bah toi voter. Denis Sassou soit vendra série mokoboy. Azonga na pouvoir, azonga na pouvoir. Tolo ba vérité to tika ko finga na tina mon côté. Toi on a besoin congolais nyon soit CP là. Congolais nyon soit ACP là. Dollar ti to ke no ko fete na 30 ale bola lisika miso kaka boy ba chebiso wapi neti ngana kati mbadi wana na ate ngana na besoin congolais nyo sa sepela Katumbi a créé ba entreprise na mboko yo congolais koma na valeur na nzimi na za zoba mena otanga nde soite kizoba na ngana wala kisa awa eloko boyebika ya kofinga eloko boyebika ya kofinga pourquoi bofinga kaka bofinga ka poani bofinga ka poani
échange à idées à la tête. Vous êtes là seulement pour injurier. Pourquoi? Moutna mouta pourquoi voter candidat na yé? Hein? Bo tchangande mondoki. O tchanga mondoki. Yo voté 20. Bravo. Et ça choix na yo, nga choix na ngeza numéro 3 na voter parce que na mbongo ebele aya na ona mboko yo. A oteka Congo te muta oteka Congo te Congo ekabwana te. Ba komisa Lubumbashi capitale te Congo etika la moko muta diviser ngwa zate. Neti na ndeni. Boya na ba discours moka bo ba kabola Congo ba osala Congo ka po batu ba boya. Mais bo valider na seni poani. A mupaya, bo valider qui est na seni comme candidat. Pourquoi? Hein? Merci. Na moni mambo matsabino mafuta na que prière à la prochaine occasion. Mercredi mutra muta voter président na 1 point bar. Nanzimi na za intelligente te nzambe azwa lokumu mais ngana lobi o eza posa na ngaya ya okanganga to na démocratie. Est-ce que na fingi te na lobi kaka na koluka mobali te na oluka nde nzambe pona kota lola so na luki mobali na kokufa vent so na bali mabe donc vino eza mobali non so nzamba bina bala te na tika la nzamba na opesa nga kinya o discipline nga na vanda bope na koti lola na tina mobali te pona loba oui mobali ça va soki ayaye soka yete yangonde te za primordial pona nga tolo ba vérité mamba mboka bino bokomi ka luka mobali na ndenga na yaka pona luka mobali te nga na oloba na voter numéro 3 na voter Moïse Katumbi Chapwe et Sili soki pas rezoate Sili oya koza président na okumiseka parce que Bible zolo ba toute autorité vient de Dieu soki fachi abimi na kokumisa ye po yende abimi nzamba tie mais pour le moment loka to na élection nga choix nga numéro 3 mabe eza wapi soki fachi abimi na kokumisa ebo komona nga na koleka na badi kokumisa fachi neti na filme pongai o nyonso nzamba kotiende ye na okumisa mokonzi mais pour le moment to na likambo a choix bo intimide nga poani to na likambo a choix mutu na mutu a opona président na ye esili ekomi ya kofinga ya ofinga te to finga na poani soki Moïse abimi na okumisa ye toloba te Congolais ça na droit loba parce que toto qui na mapona minute nga na voter na numéro 3 oya ko voter 20 na ye Italie na boy te finga na yonga na luka mobile ba bisi no via moi c'est ça mobile so na balite na kota lola te yo oyo bali o salini oya obala mabepe okeli felo na oloba vérité pour na peuple congolais dollar et mati le to na 27 ale to betaka maboko 5 ans ekoki mutu musu pa ya sali 5 ans total simita longwe musu so aye simita longwe deuxième mandat so to moni mutu ovandi sa Congo ça va te passer deuxième mandat